Bandeko Congolais, ici c'est Mike Kalomba en direct na port ya Matadi, n'est-ce pas? Tolandaki président alobi que non mboka ese kufa. Congolais belé bazo comprendre pourquoi le chef de l'État a dit que mboka ese kufa. A tozali na sorti ya port ya Matadi et pas biloko ebimaka. Alors, nazana besoin botala nyonso bozali komona. Batrake nyonso o bozali komona. Batrake nyonso bozali komona ezali kokende na port ya Kabila. Matadi ezali port ya l'État. Matadi ezali port ya l'État. O mbongo ezokota na kesi. Po bafuta ba fonctionnaire ya l'État. Kabila asala port na ye na kombo ya Ledia. Kabila asala port na ye na kombo ya Ledia. Est-ce que boyebi combien d'emplois port Matadi azali ko employé? Est-ce que boyebi recette combien port ya Matadi ezokotisa na kesi ya l'État? Banzete nyonso banda okende na port ya Matadi komo okende na port ya Kabila. Mbongo nyonso ne fallait bénéficier l'État congolais et comment bénéficier Joseph Kabila. Est-ce que zosunga Congo te zosunga mutu moko? Batrake nyonso bazali komona ezokende na port ya Joseph Kabila. Mokonzi ya mboka alobi ke mboka eza kokufa. Mais batu bozo comprendre te. Nous sommes sur le terrain. Ba image tozali kolakisa bino ezali en direct ya Matadi. Nous demandons à la justice congolaise basala musala. Mboka eza ya kokufa en réalité. Mboka eza ya kokufa. À part babiloko bozali komona. C'est-à-dire que babomi port ya Matadi asali port ya Ledia pour bénéficier na ye. Abomi CEP Congo asali Petroleum Congo pour bénéficier na ye. Mboka ezaki déjà ya kokufa. Bakongolais botala sima bozonga mbatu. O nyonso ezokende na port ya Joseph Kabila na niveau ya Matadi. Kombo ya port yango Ledia. Biso tozali sur le terrain.